motema ya Frida Masiala. Écoutez sans plus essence Nathalie Kitoko Bibish Shibida Sitani La Princesse Soye Malenoe Sentiment Yanzotun Yoma. Bano 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 zo fina ka téléphone. Téléphone te zo ka to ngamba yo ka. Pour solution. Anja za moi sino bomoni ne pasi. Tala moi mo so ndenga sufa na mboka. Ausa ba kwanga, ausa bilanga. Et ça te le ko bongo bossa na ye. C'est une bonne femme. Moi ça respect. Moi soyez baka kozwa soin. Yaba semek, yaba bokilo, yaba tunyoso. Azalo kwa ba onga na kukananga utanga ba kombote. Wana za mwasi na yo. Ah mete ko dia mbongo na yo. Yo ma, bonyo kwa mina ye. Eza sensité, ye fa ya awa, ayo fanda awa na ndako mobali na ye. Pour moi si wana soka ye awa ya anji ye biso to ko bandolia fufuwa tozana kimia tozana se. Tozana le. C'est la biso awa poli mal éduqué banga ta ba semeki. Ayebi atande ba respecter ba semeki te ba ye bona pesa wata maya komela. Ata moi lipe kata na to lia te ye kama dia mapoto. Afi u jaye ba mami ki bilamba sika. Ye patron na bidon ko ya president maloba boya koloba na komuna ye. Ay signo ke ya soufa. Vio yazo mene kuna na mboka obi combien de bases ba mena ngote. Puis quand vous êtes toujours pour la fioto. Bino vous avez une belle famille bino. Une belle famille te meto na yo. Ngani makangu na bino. Wa ya na biso makangu na biso to ya na biso. Ko ya na bando contenu ko supportable na kibo mama na bino bitiwa. Ya pardon bon c'est l'obélier ko ya na otenga mi mwa muki. Biso to ya ki chassa na ba faux perso. Faux perso ah vous ça là. C'est comment un gars. Si vous y avez vu, nous avons place pour vendre. Vous avez allé au fond du manga. Donc, si vous avez un bagata autobounaïté, mais vous avez comment on a commis les lots. Il y a ange. Il y a la cabane, on a tiré la caille. Il y a ange à moi si na yo. Ange me tombe mérité d'akol. Mais tant que vous avez y a té, quand ça le beaucoup na sac na tiré les mots. Quand ça y open na sac na yo ba ki to bengani na ndako punda ko yo te tozozo ange ya kokota. Et non pour la bonne côté. Besoin de fioto voilà solution on peut ça des solutions za na mo. Oui mais la décision yoso. Bon elle a besoin ange na ndako. Oui ça ndako ange. To kita to mata. Ye buto yinda to metano za ndako ange. Dala bo pesa nga kanda piton no zo ba décision bo regretter. Depuis quand on commence à nous au lien, ngana lien na tigi au lien. Ya mi pesa respect ko, mi pesa âge non respect. On a biloko na sala ba jeté. Moi bon mi biloko na yo lien o. O ma du kan bon pona lien sa o. Eh o ya na biloko te. O mi pesa kiloko mi lukati. Pourquoi il me fait la culture africaine? Eh na boyi. Na boyi ya ke. Biloko mo ya mo kasi pour prendre. Boni ko, boni. Boni. Fona sani ndela. Ko simba ka biloko na ngate. To bi na simba ndete. Eh. Lora osina li la simba subilo lote alors. O pianga mbongo. O pianga mbongo na la kiso ndenge ba lukaka. Oyoki. Eh ko fe boni ali babe boyeko. Eh na luka mbongo pona yesa bino. Tina tuni yo. Eh so munye simba te ke ko mi dulisa. Ko ba tina mi bali ko mo pesa veo. Na mi bali. Na mbeti na lata bina. Eh kanga ko tango na makala espero ko. Ko ka pe mo no ko. Tala mo mo iloko. Ko futere ko ma be dongo. Mi digo mo to. 14 la question, 16 mo chop. Likambo nini? Iloko yana yepede boye ya oyo landi. Ayoki nzala aliblo. Ya landi te. Kama atiki biloko wana. Nga yana oki nzala mama. Mama ata be rope za ndeni. Ya so ngi nzala leka tiye wose. Ali expliquer. Kanga monoko na yo. Okende rope ngona ndoto to na kindo. Kanga monoko no so mobali moko futi zéro. Arrêtez. Décision. Arrêtez de vous mêler dans des histoires que vous ne maîtrisez pas. Nazo peki sabi. Oyawo na mwasi na yo. Anja mwasi na yo onda ba age.
Est-ce que ça n'a pas ange? Oui, un ange. C'est ça n'a pas ange. Oui, un ange. Ah oui. Ah oui. Boloba makamboye bade. Pourquoi boloba? Waka loka batama boma. So bo comprendre ki nde boloba te. Comment? Yonde bo fanya nde mutolobi ke baloba bon ange oya. Te biso ba tutolo. Bo yo le loko maboza pona nani? Eza pour lui. Et casse. C'est comment qu'on fait un mbanga na yo pour permettre bango baloba ange. Comment on fait ça? Mbanga nanga puna pekisa bango baloba. Biso ba leki ne toza ape nozo loba na fungola mbanga. Et na saste zara pe na respect mobile na yo. Oza respect na été. Yo noza très impoli. Moi je parle avec ma femme. Yo zo kota yango. Ata na beti, ata na fingi. Loba na santé. Osati ananga. Oma. Esimba te. Yo sali. Na ozo. Et jusqu'à beta na chikomo. Te so beto. Chaque fois beta na tout de suite là. Ça c'est que le ça. Ya gasita. Au moins le suki. Vous avez un impoli. Oma siko zwa ba ko. Beti na onde poza impoli. Nana ngana tana swana binote. Mutosona. Nana tape na swana binote. Niveau na koma. Na eso na niveau na binote. Omoni ce qui est là kinga pe donc qui sonne na simi sak na bimi. Ya ya to yo ka sonne ba même dans ce. Oui, zanda kuna bio. Ndenge pesa nda kuna biso. Vous pouvez ça. Nda pesa nda kuna. So zanda kuna bino boza biloko na bino boya. Mais soki yanda kuna binote bo bima. Binote na biso te poza. Gardez bino boza. Oza malédiqué. Oza kakeyansi. On a place. Omoni na se fait pas binote. Nga so na sepe na mutute na laksa ke na sepe lite. Bo bima. Un jour mo que ça te mo donner la raison. Et ça dit bisoté. Bien c'est photo qui est na bisoto. Ah papa ben na Sibi. Na Sibi do. Sibi. Bino de malgré mboka na ye. Omona ye Sabino. Omoni bidon mal. So bo ba méchante. Nga na diable. Allez. Ana facilita tout. Pa ya nini? Partez. Ndeni. Yesu ko diable. Ngande Yesu. Do Yesu alonga kaka. Allez. Bitumba Yesu Yesu akota alonga kaka. Ouf. Wenzanga kwa ange. Yaya ko te ngani ngade lo ba ya kishasa banda kati le do sa za ka lo kwa pese. Ke tende. Pese. Boya kasite so bo abasi. Oma. Omoni à partir de là. Chérie, toi aussi tu as très mal fait. La Bible est en ma petit ma casse. N'a aucun passé. Mais c'est plein honte. Et bon, ça. Et bon, ça, les ma bête. On met kata mukete. Na be kana neke ni fo na mettre ma makasi. Il faut na mettre ma makasi. Nenga zoom sur le vidéo. Nanani. Ozok selinga. To sala on nenga blague ko so. Tuni ozok selinga. Oh dit, c'est quoi? Aboni bilobela ko ma na mona ko to za poussière de banga. OK. Eza masuka mande ko ba ya kati. Zéro manque de tout. Quand il y a bisa yo kesho na mbulo ya yo. Ozoka kitata to ne mante photo na mbanga. Lokola ndakanga monoko na yo. Lokoso ya mobali, yo mobali monene o azale kiti yo zo mokolo. Kanga monoko na ngolo ba kesho na kotikela o tante. Yo no sigilo ya kana biloko biso to lia kana kata ndako. Est-ce que mon job est son campo yo ko sanga ya mokolo na mafuta na ya pembe ko pakolo o te la di. O mama ni ndenge ba elongo ko komiteta. Possible à bien on a tous ya na. Possible bakate. Possible ko pesa o valeur. Possible bakate. Possible bakate o zo mobali moko pamba. Ndenge to za basi ni bale mobali moko yo sigilo le saka biso. Yo sigilo le saka biso. Possible bakate. Yo possible bakate kanga monoko ko simba kata lo kanga monoko na yo gesho kanga uzana eloko te futi limisa pour la Bible non lien donc ozalo kwa lipo ya futi ya kata na boulanger bato ko somba mona mobali mulai wa monyo à partir de bochila nga sur bloté ata bola mina bochila nga sur bloté nani ko tiro na combien na bachelo bochila nga souci na combien avant yo za décision kana sika zoka décision na sina lo baka ko pesa so charge na ndako ko so pesa charge gesho so kolio so oh mais tu as ton fait mais tu as ton fait tu as ton fait non c'est des gars boulot ba ça ko futé yo futé la té on joue dans ko futé la té non forcément yo so la poser la plus à musala on joue de pour ni et bon misala za mboko misala mboko wala misala c'est on lo bali su ya ya na yo na vanda kimia pour la biloko oh tabelo biloko pas moi qui rien pas moi qui parce que ça sera ba mituka yo tala na soli otala za pour otala na soli oza mondele But only by the strange banda. Nanda ni. But why be always that cat na ngai? Ata bato ya kuti lokola na respect. Kana tele ko respect ko tozela no. Matika ya zero moko. Aux Afrique de OK
la voix une Doki. Doki. Comment on a yo? bimaka noka tongo soso bima no tongo zoluka luka bacoup de main misala ba bureau lelo ekoma nango ba relation na bureau soko oza na relation te okosala te bana bato nabo bapona ato yini donc nakuna masanga mo etage na binga banda ya excel chine adia matabitalo masanga mo de quoi les gars de l'États-Unis asi na ah yeah, il faut que je bango normalement il y a tout quand les sénateurs na passe na coup passeport carte était là au coup de bouna pour la misata ka gipikata pour passeport kuto za passeport kuna na ngo disco na demandé ça c'est offert voisin na on est yo no les bima na ba limité ah bisana ba gandu wana bazwa na maomba na ba sip ko sala ba la gomba nini wana neza tu question na yo lingi ko sala ga lik na mosa manka ko ka respect mon comme sou mena o yaba mutu na ngape doka yepse ngape na fia libanda ka demo na yi on manque la respect simba te lik na za la jana ko ni ko la na yi mbali na ligana na donc na ligana de wala diko ti siko leke kana kala mwini batikala mkebo zaka yona yawe mabanda garçon noir na Istanbul oui donc yes quoi contre jalousie faut avoir papa donc frère ngai mignon de biakia mais faut momi so yé faux face make-up ba plante ba jo ba zo ba faux ba jo parce que yo te montre vrai jo na mona jo na mona tabi na mona la tabi Dieu faut face na mona comme tout au vanda vraiment Dieu la tu na la ti yango et donc obongisi bilamba so il est sympathique nous la vie to fana na une fois na sera na saba nzeta voya wana afana na mchomo mwe papa mwa kala il va père on est na birosi et puis tu peux location dans ce moment est bien cadré yo ba papa âgé et puis va père wana bala ba momi na bango ba père ba deuxième bureau ba tapela ba troisième na bango yeko ba tu ba kama 8e et yepsa ndeki na pesa ko ko sakana leki na ete soki leki na eka ba mibale basana ba deuxième ba troisième yo ko sala mibale mitano to basa mo ni kwa zomi na moko kama monoko na mama bota yo na bota bona maternité la sa carte na bota la kaya kilo ora manaka okene pese la kisa ya hotel mapima même qui minga ba mikolo ndeni moi mon cher Matimiote sauf que ces derniers temps il ngapé na parlé kuna ba maladie ils ont frappé fort hein il y a un changement de climat, avec les enfants là-bas ça ne va pas. La fièvre, tout ça là donc. Vas-y traitement. Non, vas-y traitement. Mais ça va. Mais donc ça va vraiment. Ok. Ouais. Sauf que c'était quel jour? Aujourd'hui on est lundi, hein? J'étais avec Sephora et qui encore ta petite sœur là, comment elle s'appelle encore? Karine. Ouais, Karine, j'étais avec eux, mais j'ai regretté ma casse. J'ai regretté par rapport, il y a que au Sundola madame qu'on a dans le village, Nabana, je ne songe même pas Nabango. Donc, on sent que nos petites sœurs, nous avons un regret par rapport à moi, sinon elle bosse. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on ne même pas arriver que non, au Longolais, qu'on a dans le village, place Azali, où il y en a bon, parce que ici là, tu vis bien, regarde ta maison. Et ça, confort, je ne sais pas, on a depuis tété, mais on a pu ministre, mais tu as la maison vivre, tu vis bien, tu es véhiculé, tu t'habilles bien, on a dit que mon côté, on est placé, où il y en a bon. Merci, on a compliment. kotiaka yo ozalaka awa ye azalaka te kotiaka makolo awa te nayebisa yo polele mobali oyo olandaka alalaka kaka wana sena kako atandaka eloko te ata etoko ya 500 po aza nango te mama epuis yo oza fie moko asala kala oza komwana osi okende wenze osombo olambo okolo ebale basikola basala bima kotangelaka bafrançais te kotangelaka bafrançais nsima nzela bima kotiaka makolo te kpa eza ndako nao te soko olingi libala na boluka sima okende kosala bobima bima bokena kosala libala na basali te okozwa ndako na mosalani na eloko nini osalaka te okosaka mwasi na yo nini okosaka yo nini osalaka boye nini okende mwasi osalaka ndumba na ye ye moto ayelaka yo bongo aza na mibali yo oza na eloko te mwasi omilabala bakabelo atiaka zwaka wapi aza na bapesaka yo tosala mokolo boye magere kasi bosengaka bela dinganga te bela dinganga
Kila ya bela linganga. Mobali ya Sony Semba. Na bacha mi balo akobola famille pour moi c'est na akobola famille pour moi kama ndoko na yo na butu soko ngolo kama tali putela ko kangina tolo zibi na bo na mabutu butu na famille o kama ali putela tolo soka ilo ko tiro elo ko ni ya ko tikira ngo ngala ko chamiso elo ko ni ya ko tikira nga malonga kasa na elo boniko motema mabele non akobola famille pour moi c'est na melo ko te mbongo pe yote utie pa ya bambanda mbongo utie pa ya bambanda azako lia mbongo ya mbanda zoba ya mwana okoto maladi ya sanga nyama zoba yokele okene koloba na ngai okene kotela nga monoko nyama mimi mama ke yaka mama yaka na pesa tika na sala kama koloba na ene benda ya matoi yaka mama pesa monoko ni ngaki pesa wani mwana okene kaza mwana mabe Someone na pe na ko ko na pe ko na yo de kasi na zani ko batela yo na ngite ozo asemi ava ya simba mbongo nobody soka sana mbongo to pesa ka enzo to pamba te mwana yo za mwasi kitoko batela nzoto na yo gelo na zuite yo tango lo wela ko pesa na so la mama te yeshi likamboni boni ko tête division boni ko kabola ngai na mwana yo mama yango ka soki na nobeli na sali para naza kobatela ye yango lingo yebisanga ntsema batela nzoto za mwasi kitoko kolomangana na ngafi ya kokanga sentiment te kiso bena tukala kati bokolo kozwa zebe tali yo bima kende moko kozwa zebe bokolo kanda kokolala esika ezali te tali yo za zoba ya mwasi ni yawa yebisanga nano bango bato bapesi yo rapport wana bango bato babokolaka ange place aza kuna na village ou soit bâtir la combien par semaine. Et bien ça a courage. Hein? Mais audacieux, hein? Excusez mon frère. Non, écoutez. Non, attends, soyez pas béni parce que quelqu'un a partagé à trop mal. Et l'obini. Les soucis au banc bazana. Non, bazana souci à bana au bazana village. Et que madame na yo au bandi na vie. Azat villageoise. Oh. OK? na tiens la condition où il singeli pour la moto vivre dans le village. Tu comprends? Na tsele bilanga ya munene aza très à l'aise dans banana aza ko s'occuper na bilanga na bango bato ba peso rapport ba si batindile combien. Non. Et puis bonjour courage. Mon cher. Il y a un pèse au rapport au moment où on maîtriser rien. Mon cher. Attends, pour le bac non. C'est quoi ça cette histoire? Non, pour le bac salabou, non so na ngala bu yango. Mais souci ko bande ko na yo bazana ngo, ngape na yo comprendre que non te, oko bossa na place outi. Na souci na baba baxi combien? Malgré ba baxi lo te. Mais ba na souci ya bana oyo ba makila na bango bazana na musika. Ce sont des femmes kolanda bango te. Ah bon? Je pense que ngane na za responsable ya famille wana. Tant dans aujourd'hui moi si na 4 enfants en charge. Donc je suis responsable. Je sais ce que je suis en train de faire. Ben c'est bien. Comme on le dit aux sala, c'est pas grave. Mais bango soit bazo continuer na bilobe la bunga banto yo kanate. Baba ndeko na yo bo kanate bo kabona pete bo ba singa famille. Ba te ki bal ba n'importe quoi na mambo maîtriser. Ya constat ba ba singa ya famille et ben na ramekata na raté. Ata bo be ba na lelo. Boko puta na lelo. Bo kabona te bo tika la ka ba sœur na yo. Et puis ba o ba na village ba tika la ka ba no. Toi tu es mon frère. Oui. Ceux qui ont bandit comme mama na lo yenge ya basi. Non, mais mon sentiment là-bas, on est dans le parce que moi je regarde la famille. Non, la famille est sacrée. Tu n'as pas analysé au sol bon directement. Oui, pourquoi? Oui, pour le bino, pourquoi affirmer l'opposomètre? C'était ça, c'est que j'ai pas aimé. Moi, je veux pas commencer avec toi aujourd'hui. Tu dois aborder les choses, c'est pas comme ça. Mwana mwasi wana ndenga kama kolokotia izemi okotelenga nokumato ekokoma ominai okopima miso lokola mbo bakakesa na kingo mwana mwasi wana ezana loyenge azaki ka moto likolo yo ozana eloko mwana ngai maman pire origine dans la parasport donc la position on a fait yango ndenge nini azaka po il faut se planer que aoni mwana ba position ko asa mwasi wana na bolimo na ngai apparence d'être communautaire
on va bien on va sur la ligne on va lever on va ah ça va coucher là autant de qu'on a pas besoin de n'agité ça va pas mama limisa mobali oni mo mama na sepela ne mobali oni nga mibali na lebele nga mona sala asi o to za mibali bele yeso ki azite mo mobali na ko komanda charge yo so ko ti mise mi charge ko ki mama yo o mo be service nga ko be service nga ko be ka ta ko kinana mimi na kusu ngoma me makayo na ka be biso ngela mo ba sima ba bitona limite kinana na so ko bo kenana ko sa rapide ko sa no tanto ko mona ko na ora age akasa na ya safi mingi uchopi na weto mbata mo ori na weto mbata na miss le point faible ne na weto mbata na miss mo to bi fa na so wali mapanda do pa na ko ba raté break ka na lo bate ko ba raté dawa so bi ate yo dawa yo e bon na yo papa mimi asala biso eloko te kasi mimi aza mokolo ya kala mimi asala tokutana banini na babwati moko osala aza mokulu mokoke couple mine esimbaka te yeyi ozakwa minere na bolingo te mibali ebele nana mibali so batangi mibali nga mwasi asala vie mwasi asala kala okomona mwasi na batelemaka fixe te soki atelemi esika moko lokola jasipile aza koningisa nzoto pasi mpo soki lelo azwi bokumbe kokitelemsangai kasi mwasi ya vie na oye wana oyokufa na ye aka mobali asalaka te azwa mwasi yaya mutu asala yaloko neti mobali na ndako so asalaka te ndenge koboyetya mwana mwasi wana seke yo osalaka makambo na ekoloba te kanga mono otombokaka nini malembe bokotombokaka nini asala yo nini yongana yo tokutaka na bite so yepo ke life tokana ke lolo pesa yo conseil moni mabeli kamba ko kamba mama ona pasi yango bosa tuna na lo salite ne changer ngeloni la ya na mbona na wa teke shomo te na bona na dingina kapeta lo na lo ba pete yebe ko lo ba na ne suani so oye yo so so wana famila ngaite wana di banda na ni ko ko mbali na ndi ko bisu ne ko na ke no wesa mo yo no wesa bisu ko ba shaye na sukolo longo na benyo na sukolo longo yo mwasi motolingi mwasi ya bondo yo lingi britania ngabo ekwani na pesa na fina ye yo mwana mbanda na e bonga ko za manda ko ina on di mwasi ko za manda ko simo awa to kwa ni ya na mimi ni basi na njoto ne ngai mokolo mwana mwasi na ko se ko merci makeup mokolo mwana mwasi na ko se na ko bana ba kesho laba kasi kangana nzoto linga na nzoto singa awa bato bezemi ne pardon na bila bosa limbisa kama monoko na yo merci makeup zelat na ba sutura so za ite yo wanga dingo na so oki so tan zelat kasi nito le bana te skola oli mo yo ba pesa ka pena lo anga ba kia osana eloko te osana eloko to ko na sana eloko nzoto kala ya kupimia za kona asa kona po katela kaenda mo na kama yo ese ese kama mo asa mama bo te na mo te yo bota kai te poko ko bana ko ba suri kambo yo kata ma monoko nyoso na tika mino ko ba libana na vivre heureux ce moment occupé sur ma caméra.
Hey papa! Papa! Onde on a bien exaucé. Mais ça c'est quoi ça? Je ebakaka yo ozalaki boye mpenza obotoli mobali na ngai ti oye na ye mpe osali ke abosa yango kayetaki na koyeba te siko omari ntango yo osali likambo ya boye yebisanga nani oyebisaki papa dani nzila nini ntango oye na ye moko mpo papa dani nzila ayebi ke nga nde mwasi na oyo ya liboso nga nde fo nasepela na bomengo oyo akwe ye ayesi siko oyebisaki papa dani nzila nini ke nga nakufi na mboka ke nadindi na kati ya libulu me yo oza mabe mwasi oyo oyibi mobali ya mutu nandimi nalobi zala na mobali na ngai lokola sio mwasi ya mibale oyibi ngai na mboka tiotumatie na mutuka oye awa bokomi kosepela namoni mutuka na banda leloko banda kofanda na nsima okomata na mutuka wana te pesa ya mobali na nga bimisa biloko nyonso na chambre oyo ozalaka na mobali mpo ngade mwasi na ya bravo merci. Moi, ça c'est vraiment le bon. Beaucoup. Le courrier et pas mon bal là yo. Pour écouter bien la personne. La personne merci pour battre la monnaie en magasin mon bal qui te commerce. OK, na la problème te. Bal ninga za ce qui a permettre na bimisa biloko nanga. Obimisa. Abondi mazana eloko ko lobate. Azana eloko ko lobate kwa yelinga bien. Moi sile na mboka nga pe na sai moi sile na mboka ngane na tina ke obota molongo somba te. Alors mondenge za awa. Bana na ye aninga kango. Mari tu ye déjà. Osunduru ngape mama na mbuka makamsho ko lobamda ye. Pe moi sine. Yo ba malala ka likolo. On manquete. Na fimo. Mama rezambe. Ah ibinga ngaza ke podi di na sasa. Franza pambola nde ye na biso. Amen. Soki yote nde toyebi te na mama. Na mapala ninyo. Mama na sepela. Mama mon. Na sepela ndaku na ngana mwana mobali. Si zila di kupala mesima so ku mapala. Ya mabiso. Ye déjà. Ba du bien so place de sukula. Tu kota na mpa busukula wana tu soli tu comparer tu buti. Ya mama na chambre na biso. Après tu so esika ko sokolezali. Tu si to kumi na ndaka. La chambre na chambre. Tu na kati kuna. Ngana suwa de ba. Oh, eza mwinde eza mwinde kopesa ba lumière ezongela bokomona bon en fait c'est maman Cornelia nazwi ba coordonnées na yo sur Facebook namoni bakomi Reobot kolata kitoko wana sur page Facebook non ndenge okoma Reobot kolata kitoko non mafuta na onde eza Grace Light na YouTube nde nalandaki yo nde sur YouTube na tobongisa Meya TV nga na problème ya peau Maman Cornelia meka mpe kosunganga j'ai vraiment un problème de peau nazobomba ngo na ba fond de teint ba make-up na bo même kobenga yo sur WhatsApp pour peut-être tokoyoka na bien te yango moni na bengi yo na appel normal to meka mpe kosolola naza vraiment na problème ya peau soki moyen ezali okoki koyede nga vraiment obona bongisa peau na nga nzambe asungi nga na mobali na nga bientôt la tokosala mariage talaka ba invité mikolo bakoma oya kitoko koleka na ba marié Maman Cornelia vraiment nalingi otindela nga penda gamme complète ya Grace Light otindela nga penda gamme complète na ngo vraiment na banda kopakola na bongisa te na ngai naosala siko ndenge nini mpona nazwa mafuta na livraison na bino ezalaka domicile na ndako bien komo oyebaka ete po abokila c'est bon, maman Cornelia, en fait, on peut rappeler aussi, mais comme nous avons déjà coordonnées, tu as mis la page, Reobot Kolata Kitoko,
na YouTube to bongisa meya na okeli nanga mais nazali na besoin mafuta non oyo ya Grace Light balobi yo za congolais le seul congolais oyo asali mafuta ya kitoko na étranger et en plus ozosala mwa base ya banzete fabrication na oyo eza original non oza moto ofo bapeuple congolais mobima monde entier basoutenir yo mama Cornelia en tout cas nga na ogarde contact na yo fo pesanga naza mpa babelle famille nanga moye nazwa obinda ntango naye na telefone te na orappele oso nakomi na ndako merci mama nzambe akambola semeki nanga tata mwasi ya bana boni oyebi koakourage te oyebi babokili ozosola no makasi baproduit no ya mafuta wana nini non, en fait, notre thème, nous avons préparé mariage na Guécho. Nous avons fait un l'opposition. Nous avons fait solo na film. Nous avons sur page Facebook naie, Kolata Kitoko, naie sur na Reobot, wana na tel bamakambo belende. On a besoin numéro na téléphone. Na bengi to solo naie. Mo nde fatini na dame mobimba. Ya mafuta na Grace Light. Ya mo no. Oyo sengi ya yo, sengi linga. Te no sengi lo semeki na. Nazo zela Guécho, alobi na ngana vanda na zela. Ya mo no zela. Cela kilo ngo kamila te yo ndete semeka ngabino bodo batata mosi apana ngaza bien yo ndé ba kusula langa to moni babino bo ande ndesela molati sipeli singa wapelo mo be usiba miamba na yo kitoko no kabili ngai no linga yo en fait biso na église ndenge papa na biso te ya biso kolata na batu betanda me batu toyebite na okela na ngai ye pasteur etadam na ngai nde oyo ya batu nyonso tumitepela ndinga rembo en tout cas mikolo vraiment na bia ka ba problème mo tozana on a été sur ça mikolo vraiment na mo pesi mais bika yo moni mo ba fili ko kilo biko li ko kilo moko yo kabarate yo kabila ngai on ba ngozana ngoti ba pisa ngabila mbona ngoti ok merci mama tata mo sabana na nenga mabete ngakamo na vali no na ndako na zola no na ola mukana yo otikali kosanga signe te jamais été qui otikali kosanga signe te j'étais surpris le moi sinon na bana ba oya na mama na bino na boninga za bo nazaki surpris le kola yo moni ke nazanga na mambolo ba comment la monde ba koti le kwa ba nzoki moko boyi butikinga ka stupéfait j'ai manqué des mots ok bon mais ça te même poto ke ni nango bien il faut bazonga mboka na la posa bango so na moi sinon otosanga olinganga ona lobiango wana sale fo bazonga mboka omoka ne ba elali lelo ba moni mwinda ya capital lelo lobi fo ba mona mwinda mboka ona lobiango wana nazwa temps na sola na bango nayoka bango motivation za nini naza longo nakobombela te oyebi nazelaki koyawo ya bango te me lokola basi baye balala ata lobi na ntongo toyeba yebisanga kaka elobi na ntongo bazozonga na mboka balala wapi ya moto vanda pe to raisonnaka pe si yo na yoka mokomusu anda otindela bango bongo yo tindela bango bongo nga nayeba nando oyebisa mpo yo nando tinda bongo mpo baya te nando tinda bongo mpo baya te nomo ndeti bayotyanga kaka makasi otya yo moka te bayotya biso nyonso nakomi vraiment étouffé ya makasi siko mpona nalonga na kati étouffement wana il faut bango bazonga nakosupporte te pe ange azozwa courage aloba na ngai ke nabima na chambre ndenge oyebisaki soko ye nga na osala sambla nakoloba te na banda olobaka na motema nando oyebi soka makambo na motema yobilisaka yango nalobango te olobai na motema eyokani wapi ange nde moto azopesa baréponse yango epala ngai bato osi basola na motema nsangi maloba ebima oui otanga noko na tosola bon te ko batala mpona lobika yango wana boniko boni buzoba bo fio liko kilo wakaba te aye koluka kesho akobenga tata mwasi ya bana tata mwasi ya yo kota kesho la yo
yango yo ozalaka na ndoki to oza pene na molimo ya nzambe oyo asala yo likambo nini yo olingi kotika gesho te likambo nini mwana oyo oza na famille yo to oza na famille mibali bamonaka yo te yo mibali omona kaka na vino eza gesho soki gesho te mobali mosusu aza kolulu azali te okoloba nini eza ndako na yo muchopi oza mwa mwasi makambo oyo ozosala un jour ekomela ngai nalinga gesho mpona mbongo te de 1 dede ngande munasunga kolinga mpona mbongo yo asalaka mpo yo linga ye mpona mbongo mutu nasungaka gesho a 100% kosungaka ete tikanga napesa ye ya kolia napesaka ya kolia liaka ngo esikani ngana na bandeko na ngana na bacousine nga bazala na bapoto bana balibanda mboka lokwa bastela mboyo bote ye azala na canada atekaka baperiki ya boye baoriginal nasi nasengelako bakomandi ya babuja osengela ete toboyiolobi osungaka gesho na kolia biloko nga kolia yaka nango wana non ayeke biso alia ozali mwasi mabozo egoiste mwasi alingi kosunga mobali ya solo akokamata chasasalioopesa mamalolinganga te toboyi naza mwasi kaka ya mwana moko oyo ozala nde eza gesho omoni avenir ya motu nzambe ka mama naboyi nanga mais lobi ata okomi na bamilio na yo ata batio na gouvernement linganga la patronne camarade de cœur lelo bato bamona eloko ezanga ntina mais lelo azwi valeur na miso ya bato mpo asani ase positionne na bandenge na ye mama ata lelo tata lobi kende yokanga parce que osala vi mingi wakokola gesho gesho amine gesho mwa mokie mama omona mokelininga na ye mwani aosekisa bateoni batela balubenganga etela biro na soko omoni elibele ya biro na benga mimi pene wenga atelemi mimi atelemi na mbeta mimi molaso na leso peso somo tika esake tika makambo nga naza na mbongo ya kofuta na bakashote mimi okumisanga na bandeko na poto mama bandeko ni na poto oyo osala bango akumiselanga mpe bela linganga violette linganga ayebisa ngai mwa mwasi oyo mama ana mibale ebeli na poto basololaka ntango nyonso kaka na telefone whatsapp facebook ngalaka ngai mbala poni nga na batelefone ana mibale ebeli mama namonaka bidimio mimi andumba makasi pokona omekote likolo oyokanga ndenge oza kune Papa, vraiment papa ya Kinshasa la kabiso tate et pour tout bandolo banga meilleur ami na yo mo mbala la camarade ya papa pe moi liboso papa ya Kinshasa papa ndiko baluka na banda vona ngitenga tena benga zo papa na ye papa ya biso panda kuna frère ato koki papa place moi mbala vona pemene na papa te mama ahora banda ngamo ouais papa omaka vraiment oya Kinshasa obosana bana ata kobenga bana te ata kobenga ngai te soki mama amemaka biso ate nzo kokóma nde bien boye mpenza omari olobaka otika biso te sikoyo otiki biso ozolela akoya kobima wana papa ndenge nabakisa so liloba moko naolata bilamba oyo ekoka ngai te nayaki mpe na bilamba te osomela bilamba bo eloko nini ongo banda kosenga se eza badevoir na ye ndenge afandi wana ayebi ke fa somela bio bilamba Ange et puis les enfants Kinshasa eza bisika bayaka na bisengo bokanisa te ki Kinshasa nde manga ekweyaka na nzete to lipa ekweyaka na nzete to kwanga ekweyaka na nzete non il faut chercher il faut bunda il faut luka il faut te positionner et la plupart ya bato bazozona Kinshasa sont toujours bauta ba villageois je devais me positionner dans la position
et pour qu'il a bien s'habille, comment est-ce qu'elle est maman, elle m'a mis. Je suis dans le mais c'est dans le bâtiment. Il a mais aussi vous déjà candidature. Natanga basile za la ebele boyo kwa natanga. Sikola na bani bozana maman. Natinga umba. Ça réponse na tikoloba. Tozoyo ka papa. Mimi mangaba ngimbo bazobita mbotuni mutu kamba bazobita ndimna binozo. Bofa na kima papa ça. Mal, bino ta. Bona masine. Na usifre bino. Ameme ko ko mona ka desia. Elo TVT ya mwana basepeli. Ba ma mona ka bataba nde ba moni seval wana zoki mande ba zokama. Netinga boyina ibite bo libike na isata sokoye ko ba no teka. Bon yo kiganga na mboka kuna de kutate meyate logote kaka ndenge na zabu ndenge na zali. Bon na yina kisasa wa na sali kaka kurazi ya mwana wa Charo ko yo. Hein? Yo ma pa complexe ko ya mwana. Ndokuno eza sulo kabino di ufura. Faut chaka na bo. Bon tu foni na mbuka. Boy. So chibo pesa mtombo tali suku na maladi mtatika no. Olete. Maliaji na bangote yaki na manyoko. Tena manyoko na pondu na mbuka. Ana mwisho ndo za kimete. Mais si ko ya mo ngam tu memi bango. Mama, bote. Mama tena manyoko na pondu wa. Bote mama. Inde. Denda. Nazo sola na mama to kani mais des autres étaient. Ah vous a placé à vendre la tena ba kitcho. Ba kitcho za place na ernyoso. Libanda. Papa nagi, papa nagi katana kona kina na tsete longa ki national papa data mon ko. Ouais qui non allez. Ah bon, on même tu fais le nani katana. Mama da. Na yeka ndenge na sabo ya tamu ilamba. Mani kala ko munye de. Koso banga osombe la biso. E bana na boye. Iwani kon. Domi gitu. Asende loko atanga awa. Kisasa. Sasa wanda ka kumite peli wanda pa ngoma futa ndele. Kitoko asende loko atanga. Wewe sio mama usombe hapo. Yuko koma bongo. Mama. Ah, o sisi o kumanga iko. Iyo sukino eh. Kiba mjai. Moloko. Mama. Naniko. Eza ngai mama. Bapongia moi bwe pourquoi? Nani kamola moto na na pongia moi te. Na pebisa nzoto te. Mama lamuka na otoso. Journal leona ama be makasi. Mama nalinga komata te. Kamola ona balabala kuloka ko sukisa ngo ifa na baite. Mama, naofuna makambo na balabala te. Makambo esepesanga te mama na famille. Mama biso papa kufa hein. Mama va kufa. Quand il est dans la moto, maman, naïeba kale papa va kufa. Toi qui est, mais papa le bel absolument le bakitoko. Aïe ça biso ba na ngai. Bon za la ba na moi ya pambolé. Na vie na bino boza bien mucho il faut bala. Oboto za la bien na vie na bino. Mama vie na biso pourquoi eza boy? Ya gesho mama fina eza mabe ngai fina ngeza mabe baninga na nga nyonso mama otokola bona quartier bakenda kenda bapoto Erika mwasi ya pembe motema de Chris Mila na Allemagne mama baba camarade na ngati Beldine Sekou Marceline Kigoma mama bango bandeko kolia ndako na biso te lelo bazanga Paris baso réunir et comme il faut ngala benga bango batindela nga mbongo mama yebisa ngai mama fina nga boy oh mochobi mela beso iteli kamonini hein bato nyonso baza na poto balelaka nzala te balelaka pasi te bamonaka bitumba ya molili te me bino bato baza na kishasa likambo nini kanga monoko na mochobe soko olingo bokai ngai ndoki baningo bokolaka na bango tete babundi na vi na bango moko mwana lokola kati boko akende États-Unis abundaka ye moko na vi ndeko nanga mosusu nanyo anima vata boko mama pasteur akende mpoto na lolenge na ye bino bana mambana na bota bino botekata linyoko na kwete bota musata nguba na balabala te botekata bazoka na kwete bosata likabla mokete bolingi fie kitele bino mena moto na facilité na pete mama
Ah, longba okainga ndoki. Nakangi on. Loba mama oza ndoki musa kono. Oza ndoki te. Loba na mokuse mama oza ndoki te mama. Leki na yo moko Zoé Kumbi. Tema ya Brice Kumbi na bandi. Ayebiso est-ce que muchupa ko usala solution monte muchupa ya yes Zoé Kumbi kasati na mbongo yo kene poto te. Nga solution ni te. Mbongo ya tina kaza yo kene poto. Mbongo songa tina moto 200 ya kolia te 200,5 na ke kuna na jete tika bazoka mbongo balongoli 5 ba pesi bede 0,5 mama kita mama kita oh alongba kuna longba ko tata ngai pongi na ngaba ndoto ya moi longba ngai non bana douceur botamu na deuxième moko na bolembu mama na bana na deuxième position mata na toi c'est mo beta ngai mama lai na mata beta ngai mata beta ngai mama luka solution na vida badinga na basi basoso kobo basi mayele basi makasi ba ko bima na mikili ya poto basi mabala ya malongo babali ke famille yo ko nyo salakia famille ko azanga le ko debouiller bana bo mona tia pastori nzela parce que na ko debouiller yo bana bo mona tekani na teke lo parce que yo mal vie oza goy yo boy na ajo na bokola boko za créer ko mami kana longo tango nzango bala malongo to ba so pa quoi mama ba mona musique to ko bote ba ilelela ba mona so ba jugement mo to ko sala nga jugement ya nini yo ko sala ngai non ne ba mama bo so jugement ya nini na bana ko lela ko na yo mo to ko vite moto bolingo teka to ningo debouiller to kindumba ngama mibalo bapesa kwa mbongo kosala konjote mobalo ya pesa so konjote sa mesa okosala ngote bekolia ba shako makolia ba bude kotia ba menga ko benga na ba WhatsApp ko kota ba TikTok ko kama photo shooting okongo bimisata igablo moko to kongole pa ja ozuye pa ya machoke pa ya simo tango kene pa ya tobe sali mitomi no kangiso tele misi mesa okosala ngote alomba beta ngai o maitsa ngai zipola ngai si mote posa mama na ngai mena okade zipola ngai bazalo ko ba zipola ki Macron zipola ngai